Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eunui! Embazie! Bilungu Biakurui! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese voka kiese kui. Tsai voka tsai kui. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi eza mokolo na biso ba jeune otoyokaka makambo 5 mois et pa ya papa Mbenza. Tobengami bana mapamboli. Tango likambo kitoko ezali profiter. Bongo bien bongo te. Et surtout likambo tata Nzambe. Et là que biso ba jeune na ba tata na biso na ba mama na ba na mike batikeli biso mukumba ya kotonga Yerusalem. Oyo bakoko bamonelaki pasi. Oyo batata na biso bamoneli pasi. Ezali tour na biso sikoyo. Tuza kolandela ezalaka ndenge nini? Biso kaka te. Ndenge tata Nzambe apesaka programme na koko na biso Abraham. Me alobi na ye libota na yo yokokota bowumu na Egypte. Pe salamaka bongo ndenge batekaka Joseph mwana Jacob. Bango nyonso bakotaki na Egypte. Tango ye tata kufi ye alobi nzoto na nga bozongisa ngo na Kana. Esalamaka bongo. Oyo promesse kolo eso apesaka. Ya kolobake ya simananga mususu akoya. Ye monaraki na Afrika. Awa na Congo mboka Nkamba. Bakangi papa Kimbao na famille tata mama Mobuti tata Mobuti tata na mama tango bakufaki tata Meza nde tata Liki koko Kinzembo de mama Kurutu bakangi na bana bakei kola papa dia lungana papa de angenda kunti wa tikalaki abi train avant kende na mona mama na bana de bakendaki tala âge bazaki papa ki solo que les 7 ans mais yim takanga magali boso kendaki mbanzango papa mfuma mbanza papa de lunga na 5 ans papa mfuma longo 3 ans nga nazo kende likolo kuna nazo kende na okufela kuna tango ekoki ozongisa nzoto nanga na Yerusalem na sanzo tozali à mars le 24 voilà déjà papa zakuna papa de angenda pour accord
Le 24 nde batimolaki. Le 25 nde babimisaki corps. Et là que intact. Et bébate. Bagismo ye. Ti mukolo elo to lelo yo ezali kaka ndenge wana. Alors, dès le 25 et puis makina mabele ba démarrer pe ba komi koya ti et rekoma na kamba le 3 avril. Et là que baza na biso awa bango nyonso tour na biso balobi totonga Yerusalem. Et c'est mon biso po ete tozalaka bato te lelo tokoma bato tozali kote ya mokili mobimba tozalaki colonisé na Belge toyebi ba flamand ndenge bakazalaka mpona kotambusa Afrique to Congo. En tout cas ezalaki passe yango papa mfuma long papa dangenda ntango bakendaki na Belgique. Papa atunaki Belge et surtout roi Baudouin mpona nini bokangaki tata na biso. Ye alobi non bozalaki esclave bowumbu na bino nde yango tokangaki bino nyonso tonyokolaki bino. Mais lelo oyo tokoma libre parce que na 60 oyo yango emonanaki force ya Nzambe. Sikoyo biso nde batambwisi tozala mayele mpo soki tobebisi mpasi mosusu ekoyela biso, kasi soki tobongisi toyokani mpasi wana ekoleka. Yango batata na biso bateyaki ete tozala bana bolingo mibeko mpe misala. Mpasi wana batata bamonaki ezongela biso susu te. Sike mpasi wana soki totali tata mfumu Mbanza papa Dialunga na Kiangani amemaka Chipoi. Système ezalaka ke awa na Ngombe Nsuka soki mundele akomi direction ya kokende bato Ngombe Nsuka bamimi Chipoi. Soki na nzela Lukengo bokomi na Lukengo bilo bato bauti na Ngombe Nsuka pardon botiki bato Lukengo bayambi yango te na Nzundu. Soki bato Lukengo batiki na Nzundu bato Nzundu bayamba yango balandi ndenge baza kotambola. Nayebi te papa Maya soki oyebi histoire wana ya papa Mfuma Mbanza. Soki tokaliki pacho batata bamonaki biso tolingi kobebisa te. Est-ce que tobebisa? Tobebisa te pacho wana tokanisaka yango sala oyo tokumisa yango Nzambe soki asepeli tokozwa nini? Yerusalem ekotonga mabe ekotongama te. Malgré songi ya bato maloba mabe mpe bazali ye tata Kimbangu ye nani asalaki nini? Balobaka bie balobaka te. Kasi likambo te tozokende liboso po ete oyo ezali 4e génération eza pe ya suka bango balobaki na biso tokosepela. Papa Maya yeyo nayoka ye soki ayebi te ye kaka kokata likambo.
pese micro toyoka ye directionner bakende laki nakomba tata mwana pe tata molimo santu. Merci papa ndengo pesi so maloba ndenge toyebeli ke na tango akala biso tozalaki coloniser, tozalaki bawumbu na bamboka na biso yango nde na période wana ya colonisation surtout papa Simon Kimbangu tanga kangami ake relégation na bankole mususu papa Mfumu Mbanza ye akangamaki te atikalaki awa na nkamba te me na ngombeki nsuka parce que awa na nkamba batu batikalaki te. Alors lokola mundele ayebaki ke papa Mfumu Mbanza papa Dialunga na Kiangani aza mwana ya papa Simon Kimbangu babandaki kosala ye banko kosalisa ye bakorve yango mute bandaki kosala tangu bazomemisa batu Chipoi elongwe par exemple awa na ngombe kitsuka foba memisa batu ngombe kitsuka basuka ti na lukengo bazwi batu mususu bakomisi yango ti na nzundu ainsi de suite babandaki kokende musika ti presque na ndunga donc au bord ya fleuve mais likambo bandaki komonana soki bamemi Kipoi awa na ngombe kinsuka bazwi papa Mfumu Mbanza batie ye mais soki bakomi na lukengo balobi changer batu mususu mais papa Mfumu Mbanza baboyi ye fatika la kaka banda memaki bakokoma na nzundu pe bazwi changer batu mususu oyo bakokomisa ngo tina ntimanti me bakokoma na ntimanti papa Mfumu Mbanza baboyi a changer atikali kaka na Kipoi na lipeka na ye wana a changer pe lipeka te ti abandaki kokoma tina ndunga. Voilà histoire papa oyo biso toyebi ndenge babandaki komemisila papa Mfumu Mbanza bakilo babipoi pokaka banyokola ye bamonisa ye pasi nde kwa zaliawa akoki pe ko compléter. Merci nakomona tata mwana pe tata molimo santo ndenge papa reverend ya utikoloba ezalaki ndenge wana. Donc déplacement ya Chipoi kolonga na mboka mususu batu bazalaki ko changer elongo na ngombe kitsuka par exemple ke na lukengo batu ngombe kitsuka bakotika kuna bazongi mais papa mama nazakaka na komema Chipoi batu lukengo bazwi bakeiti liboso. Alors papa Mfumu Mbanza bazalaki ko changer ye te azalaki kaka komema Chipoi mais na lipeka kaka moko na zali ko changer te mais makila penze zo tanga donc sentir que makila zo tanga ti zo bebse lamba donc pasi yangwana papa Mfumu Mbanza monaki na o itali ko mema Bipoi donc longa la mama nango ngitsuka tibo ko koma na ndunga papa Mfumu Mbanza zaka na lipeka wana baninga mususu bazo changer bango mais ya tikali kaka bongo ti ndunga wana ne complément na yeko sala na minio ko papa longa na monaki na tango bakoko bazali ko Chipoi na kombo na tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci toladi pe toyoki yango tolobi ke bowumbu eloko mabe biso tokoki kozonga su na bowumbu te ndenge toyebeli koko kinzembo
Nasia mabe 70 ans. Bowumbu ye asisaki yango tokozonga suste. Batata balobaki tozaka makasi na mabondeli. Mais soki tozoyoka tante tozo kamunio sa mabe tozo salela Nzambe soki asiliki omona tozongi na pasi. Bongo bie bongo te. Ezalaki na bana Israel. Bana Israel bazalaki makasi na mibeko. 613. Ezalaki boye? Kasi tango bakuyaki bowumbu ezongaki basalaki yango na Babel, na Babylone, pardon. Alors, basalaki 70 ans. Mais biso tolingi te tozonga susima. Yango zomona ke biso na nkamba tolingi makambo ya pamba pamba te. Toyokani bie toyokani te. Totika mobulu, totika kusala mabe, bowumbu ezali mabe. So tozongi na bowumbu ekusila kan. Pasi wana na bana na biso na bakoko na biso na batu nyonso bakolanda nsima pasi na pasi. Biso tozokozela tosepela. Tozokomipesa pamba te tina ezali. Na wana soki totali kambo mingi tata Kimbangu asali na mokili alakisi makambo ebele oyo ezali ke lisolo toyokaki ya koloba kuna na boma guerre ezalaka ya 14-18 toyebi ndenge esilaki na sanza ya mars. Guerre ya 40-45 na 42 makambo nini ndenge ezalaka na boma. Nayebi te bino mibale soki nani ayebi simone tokobenga Jacquemain ayopesa biso moke bango nde natindaka po ete babomisa prison oyo koko Kimbangu azalaki na porte ndenge efungwamaki amemaki yango elekaka ndenge nini na ntango ya kala. Boloba nanu bino batata difoeni. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci tata Molimo Santu nakopesa biso susu maloba. Histoire biso nyonso toyebi yango ke papa Simon Kimbangu akangamaki awa na nkamba le 12 septembre 1921. Bamemie na mbanza ngungu basambisi ye pe bakateli ye boloko ya liwa. A partir ya mbanza ngungu baachemine ye na Elizabethville lelo tobengi Lubumbashi na province ya Katanga. Kuna nde asalaki prison na ye ya 30 ans de 1921 ti na 1951 tanga tiki nzoto. Melikambu ya kokamwa emonanaki na 1942 pendant que papa Simon Kimbangu azana boloko na Lubumbashi na boma pe susu bakangaki papa Simon Kimbangu bakangi ye batie ye na boloko batuni na Lubumbashi eske Kimbangu azakaka kuna ou bien akimi na boloko parce que awa tokangi ye. Bao bazalaki na Lubumbashi ba répondre que azali azana biso awa azana prison.
bon bokanga oyo bokangi kuna botia na boloko ezalaki exactement le 24 avril 1942 nde bakangaki papa Simon Kimbangu batie na boloko. Mais sima nango papa Simon Kimbangu ye moko abimaki na ndenge ya mystérieux po portail oyo ezalaki wana, alongolaki yango akenda nango atikaki babubu misato na kati ya prison. Ndenge kaka papa outi koloba, papa Jacquemin ye lokola vandaki na boma tango molai, ye nde mutu aza na possibilité ya kopesa ba détail pena parce que bango nde opesaka mokumba bakende kobongisa papa. Histoire oyo biso toyebi yango wana, atikaka babubu misatu, babubu wana de 1942 ba Belge bazalaki na posa bakende nango mais bakokaki te. Nde na 1982 wana toza déjà indépendant na période ya président Mobutu, nde bazwaki décision bazongisa yango epa ya papa Mfumwanlongo, papa Diangenda. Na 1982 papa Mfumwanlongo akendeki boma na Grand Marabout, nde bazongisilaki bapesaki officiellement babubu wana misato, moko ya munene, moko ya mwa munene, pe moko ya muke. Mais de likamba kokamwe monanaki de 1942 à 1982, 40 ans, mais babubu wana ebebaki kutu ata mukete, pendant que ezalaki kaka na mabele na kati ya prison. Likambo ya kokamwa papa yangwana oyo etikali papa Jacquemin yende mutakoki kopesa pena ba détail oye asalaki musala wana avanda pena bomba. Merci papa. Merci. Vous pèsez nzela loba. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu angani nzambe na biso nazongisi merci ndengo pesinga maloba pona oloba témoignage oyo. Papa ngai nakenda na boma na 1984. Ndeko kena na boma kotika mboka nkamba soit Kinshasa na kena boma. Tokena kokuta histoire ya prison ya boma. Na prison boma histoire ezalaki boye. N'époque ya ba Belge basalaka effort eke place wana bamenda kochango bato ba brigand bato anusa mubulu soko bakangio bakekotso kuna. Tango na 1942 ekokaki papa Simon Kimbangu yangani ayaki omona na mboka boma na hôtel Exorciel. O makamoni ozolo komo na ngai bimi ndenge papa ezalinde yo lelo esengeli ko bimisa likambo wana ndenge bofali be mibale na ko bimisa ba secret mi terre 1,50 m ou 70 ovandaki kuna ezaki bétonné. Mais na moment ya mabondeli no na 3 jours salaki kuna béton nyonso elongwaka esalaka libulu. Histoire ndenge zaleli na simanango le 24 avril comme yomo za nzambe olobike ngonga na yo ya kokende ekoki na tango wana na Lubumbashi ozali tango longoli porte o mati likola porte lokola avion obimi pasoli mir okei tango okei yomo webesiko kenotika porte na yo pe ozongi na Lubumbashi. Biso toyebi te porte wana wapo bomba yango bato bakolukaka kaka ndenge vandi wana oyebi secret porte wana.
Tant tokomaki na 2006 mboka boma l'état a saki organisation pour na 100 ans ya prison ya boma biso pe comme tozalaki ndengo bongisa likambo na yo tozalaki na ndeko soit yaya azaki directeur de prison kuna na boma papa Ngobitatika Darius soit Dominique mwana mama Lutimbuka na Nzundu balankazi ya Mozart Tudo abengisi ngai bileki fete ezali awa bino bozanga te bokino kobongisa place wana ne biso Ajax e on ngazaki mutu ya Ajax to se sensibiliser to luki ba mbongo to sombi ba fleur ba rideau to ke bongisa place wana dans centenaire ya prison esili to zui biloko wana to yena awa na nkamba to ko tikelo papa to bongisa ki place na yo na prison ya boma biloko place ko boma ngezate ndete otika ba rideau na ba fleur otuni ngai makambo elekaka kuno yebi mais papa ndenge to yokaka na pesi papa explication ya bien eza ndenge wana sikoyo na ina pesa yo mission suicide okokende osasa musala na boma porte ekoza supolele te pamba te ngonga ekoki to bana kobongisa ba place wana fezala ya kokangama po eza place ya respect na lati courage papa na kosalisa porte ba belge balembana kosalisa porte wana Mobutu pe aya alingaka sala ngwe koma place ya ba brigand alemana aluaka compagnie 7 bana bon bazale babi histoire na papa ça composé te basala Mobutu asala tout esimba te soki bazu meziri basali tamba kokende porte ye munene tamba kozonga tamba koya porte ko mukie suka nango papa Mobutu pe alembana ndenge ba belge pe balembana ka ndé na lataka courage à retourner yo papa opesi ngai mission na kelo sa porte wana histoire ezali boye porte wana esimbaka te kimbangi soye papa batika kokosaka biso ye wana alobaka na ngai boye ngai mutu na longolaki ngambo nazotinda yo nde papa na yoka liloba wana ke ngai muna longolaki ngai muna tindio turo yo ekosimba kende na se papa naza so na possibilité to ebike naza na rechit na kwei abilanga sangisa bandeko no ya Jacques bazakuna ai papa to sangisa est-ce que soki nazui batu boye boye alobi na ngai ko kongola mbongo te na batu poko yeba te mbonga mabe mbongo malamu na proposa ki papa Roy Wanzonga sa azaso invité abi oui yes ça va nako proposer papa Mbela Makelele ndeko nso muntando abi oui nako proposer papa Mosu Mbaki Mundibu donc nazwaka papa misatu Muntandu Mundibu Musingombe papa abi kaka ba misatu na ndimi ba soutenir yo na misala ndé nazonga na boma avec courage ndé ngalobaki na boma mama soki batu bayebi bakobundisa yo na bandaki musala na kominga na boma ndenga alobana nga joko banda musala benga na koyebisa nini kosala tangu na komi na boma to bengi to zuba juste to ke na papa to bana musala alobi langa kota na kati sambela comme ça bo bana musala na koti na kati na sambeli tangu to bani musala ba juste ba kei 3 jours porte wana basirisi batata ba mama bandeko bakimbangisi to za ko veiller quartier prison nyonso tout eninganaka puisque ba yebi histoire ya porte to yena porte wana tina prison to koti mena na sambeli agiste wana ba maso na zwaki babandi ko poser porte ji wana ezalaka benda bika ba soda ba policier nangai babandi ko finga papa iye koko pamba pamboy batatane kuti basalisa te bakoka te babelge bakoka te ye na sukaka motema mukusi na kanga policier na kati ya prison na kingo na fine contre mi ne bato bapekisaki tozongisi mi porte sili babie ko bunga 5 nga na komi na prison na ketala porte ke bungi porte ezalaki voilà papa ezalaki nde bongo les mêmes jours wana policier wana
tanga moni ke porte evandi ake kokanga ma photo comme on a ye Blaise Gouvulu azali moto église ya néo apostolique lelo nazali parrain na ye kaka pona témoignage wana nde amonaki force ya papa nde azoinga pe parrain akoti akanga ma photo papa soko na yebaki nangana ya na ba photo wana je crois que to sali mission na papa nginama au César ba photo wana alakisaka yango tanga akoti akanga ma photo bakangie photo tanga bakeko sokola photo mutu ezalité bachelie kalebas na place ya mutu na kalebas wana soda armangeno abeti sali papa photo wana nazala nango papa banda tango wana na 1942 le 24 avril nengo bimaki porte au pese na commandement na sils mais mir nengo tika yango ti lelo oyo papa so to comme le 24 avril bana bomba zaliao ba prisonnier ba bimaka kaka na place wana ba soda bazala kaka distrait ba bimelaka wana pe bazwaka bango te balanda pe kaka schéma oyo kendelaki kemi 3 paroisse pe bakei ti lelo makambo wana esalamaka voilà papa histoire ya prison ezalaki nde bongo kimbangisi oye ya lobi boy biso to yebike ya zali kok ndenge to lobaka kasi ye kuna Lubumbashi nde to lobaka papa kimbangu akena Lubumbashi ye azali kok ma lobi na ngai ngamu na longolaki ngamu na zotinda yo ezali ye ou bien ezali ye te voilà bakimbangise tolongola doute papa kimbangu ya 1920 tele bongo le meso to keina papa kolo Yesu lelo nazo bimisa yo na lingi na profiter po nanga ezalaka nyongo na 1988 papa conseiller dirait papa Mbenza ki ngantolo bakaka kolo Yesu voilà abana oya minga boma na bakopia diamant anoluka mingi diamant po nde bamona o pete papa banda kala koluka mbongo na ye tanga komi na boma ando ya mina bisi mabenga citaz ngai pe nazaki na posa na fongola télé puis naza menuisier garnisseur na ndoko fongola depuis na kena 1984 endo simbate na sala boye simbite nazo nge simbite na moni papa conseiller du REC papa Mbenza na kepa na ye na sali lettre na komenaka papa dialu kianga na ye papa e wana boîte à miliki o babenga grand format chez ça cycle loka valeur na nkamba na tango wana na eko tika boîte à miliki na chez ça cycle na bi papa memelanga na papa dialungana na ba heure nini 17h na kotikele biloko wana papa esengela longwa na 5h na bisa citage ngai na 3h du matin na zui note papa dialungana aye kotema na ngai ndeka kalata kaka ndenga tambolaka donc photocopie na molimo na nzoto kaka mutumo na ye yebisa ye aye yebisa ngai nkanda kumbwenu kisalu susakana na mbongo na lamuki boye ndoto nazalaki na ndeko tonova na ye leki ya papa dola wa chauffeur papa José lelo azana matadi témoin a yene tokangama pe photo mikolo to leka nazwaki yango na l'accès ba papa Maya photo wana po ibungaka me na ko trouver yango na lamuki boye papa José tala ndoto na loti papa Mbenza na la keita ko ken lobi na 5h mais papa de alungana ayelinga alubike musala ekofungwama na bi 5h biso photo comme na citage tango na komi kaka na citage ekanki na papa te yepa na yo ba bengi pe Mbenza bolimisa na ndenge ba chance ba bengaka abi présent à côté na bis a pepoli biso 3 jours après na ko marché mona matadi yango fongolanga na ko saka na mbongo me bozoba ya bomwana ambiance ba makango nde na ko yaka na ngai voilà na ina tuna boy papa Mbenza conseiller nani aye na nkamba te
papa de Lungana déjà a européen sa message na ndoto bazali batumi balobe mutu moko papa na suki bona koma tata mwana mulimo santo amen. Merci batata rabiso bokenda kovanda toujours landa kaka likambo yango papa elebe bino mibale na papa pasteur toyebi ke bozalaki pembeni mingi na papa Mfuma Longo na likambo oyo ya papa Kimbao na oyo emonanaka Lubumbashi ya aza kuna na prison amwa lisusu na boma elakisi likambo monene eza na kati wana babubu wana misato nakanisa bakoki koyeba likambo de Gaulle te bozalaki na bapapa baza koloba ntina nini babubu wana. Na komona tata mwana tata molio mon centre. Merci tata molio mon centre pe tata nanga nzambe na biso to peso merci na ndengo pesi biso maloba. Makamba ndeko balobi oyo ezali nantina na babubu pe na porte wana ezali na Apocalypse chapitre 3 verset 5 et verset 8. Tu peux lire ça. Tangi Mokanda oyo tata pasteur apesi Apocalypse chapitre 3 verset 5 to sauter la 8 hein? Oui. Apocalypse chapitre 3 verset 5 to sauter to kana verset 8 Yangwana bokanisa maloba oyo bozwaki pe boyokaki bobatela yango mpe bobongola mitema bokeba soki bofungoli miso te nakoya epai na bino nakoya epai na bino kokola lokola moyibi mpe bokoyeba ata moke te tango nini nakoya. Wana verset 3 tokela verset 5 hein? Apocalypse chapitre 3 verset 5 le livre ici ya solo bato oyo bakolonga bakolata bilamba ya pembe bakombo na bango ekolongwa na buku ya bomoi ata mokolo moko te na miso na tata na ngai mpe ya ba angelu na ye nakondima te bazala bato bakondima ete bazali bato na ngai. Ok, la verset 8. Verset 8. Nayebi makambo nyonso bino bosalaka ata bozali na makanisi mingi te kasi bozali kotosa maloba na ngai mpe bowangani ngai te bongo na kofongolela bino porte oyo moto moko te akoki kokanga yango. Na komona tata mwana tata molio mon centre makambo ezalaki bilaka na esanga na patamo ndenge nkolo Yesu apesaki yango olaki yango na boye na yo tata molimo mon centre nde likambo oyo babubu wana bilama wana ya pembe moto mwindo tango ye abimaki na jardin d'Eden asali lisumu azalaki lisumu bilamba te me na tango ya suka Yerusalema sika ye kotongama nde na tango ya suka tata molio mon centre aye tokompe na programme ya kosenga bolimbisi e na katali ngoma oyo nde oye kozongisela moto mwindo alata lisusu bilamba wana yango wana nde otiaki yango elembo symbole nde kuna na boma parce que yango ezalaki première capitale ya mboka na biso yo paradis terrestre jardin d'Eden donc kuna nde olakisaki yango bilamba wana yango wana nde biso tolataka bandimi po biso nyonso to bandimi toza kolata yango po tokoka komona na
bolomote na misu ya bokonzi na nzambe donc ezalaki elaka ekokisami na ntina na bilamba wana pe porte ndenge baninga balobi yo ndo ofungolelaki biso porte wana bato na mokili baza na nguya te ya kofungola yango yo moko nde ofungolaki porte wana nde yango nde Jean amonaki yango na kati na esanga na patamu donc likambo wana ezali na kati na Bible nde biso touti kotanga yango papa nakoki kobakisa lisusu kriote ya bamindele papa ndenge baza komema papa Mfuma Mbanza mondele akotambola soki papa amemi et puis bato nyonso to azalaki kotia ye souvent na nano ya liboso na pembeni na ye atamboli soko mondele akamati sapato azalaki kotambola na yango na jelo akamati soki alinge alongola jelo akozela kaka tata azali komema akamati azobeta na mutu na ye mpona kolongola zelo eza na kati ya sapato epai makila ezali kobima ye pasi epai zelo ezali bazali ko po alongolaka zelo nyonso to ezali na kati ya sapato ne c'était dur papa c'était dur mondele asalaka likambo moko ya malamu te soki bapapa baza kodécrire bapasi oyo bango bazalaki komona fo mai esala na miso ndenge baza koloba badetail mosusu soki olobi yango il faut lela donc effectivement bomo eza eloko moko ya pasi papa bapapa bamoni pasi papa likambo oyo mpe ya papa akenaki komonana na boma yo omonanaki na boma ezali résumé ya évangile nyonso résumé nyonso to évangile ndenge papa aza kopesa ke oyo atanga na kufi boyebake nga nazali na boma oyo po biso bakimbangiste to nkolo yesu alobaki yango oyo andimeli ngai ata kufi ayebaka azali na boma oyo évangile nyonso to yango wana la vie et la vie éternelle et yo olakisaki yango ete ngai biso bakimangiste tosamelaka moto akufa te tosamelaka nzambe azali ya bomo tosamelaka moto akufa te contrairement na bato nyonso to non nous prions pas tosamelaka moto akufa te tosamelaka nzambe oyo azali ya bomo c'est-à-dire azana lobumbashi mais azali pe na bomo et pas 100% ndenge na lobaki 100% moto mais 100% molimo akufaka te molimo azali na éternel ata nzoto etikali kasi molimo azali na ye parce que ni commencement ni fin donc biso tozo sambela soki tozo benga to sambela ka nzambe oyo azali ya bomo akufa te po azali ya bomo ndenge biso to sambela de likambo wana nzambe yo bongiselaki biso yango pona bolamu na biso porte wana oyo fungola wana ndenge baninga bapesi témoignage et c'est vrai c'était le 24 avril effectivement et puis porte wana yo fungola yango pona biso nde tozali balonge parce que la Bible dit pona molongi akolatisama elamba akotambola pamba te pona molongi pour le vainqueur c'est pas n'importe qui pona molongi akolatisama elamba pe kombo na ye ekozala na koefase yango te na buku na bomo pe na kotémoigner ete ye nde azali mwana na ngai ndenge kabino mibale bozali wana botikanaka te papa donc témoignage était oyo azali solo mondibi po alatisami elamba pe azali molongi vainqueur pokoma kimbangisi fo vocation pokoma kimbangisi fo ndenge ezali koloba il faut zala molongi na kati ya ndenge ya mokili il faut zala molongi ndo ju baptême ndo komi molongi babengi yo kimbangisi croyant kimbangisi azali vainqueur en Jésus-Christ. Vous allez plus de vainqueurs. De bisonde
to latisamaka bilamba yango wana ba symbole wana nyonso tu epesamela mais porte wana efongwamaki yo moto olongolaki yango yo mpe ozongisi yango oti yango po histoire ebonga te donc porte wana eza ya biso donc biso tozali bato akokelela te tozali bato apasi te mais tozali bato oyo bazali na kati na bomengo oyo bongiselaki papa. Je peux m'arrêter un peu là pour le moment. De place wana mpe na voyage wana na 1982 nde bayaki kozongisa babubu wana et nani grand marabout Mansour Gaye était aussi de voyage et papa bango misato bazalaki na voyage et bango misato balati bubu wana 40 ans après on dirait bauti kotonga yango kaka sur mesure. On a tolobaki papa ki bango azali effectivement yo zali nzambe papa ozali nzambe parce qu'on dirait bauti kotonga yango kaka mais ndenge nini yo zali nzambe tu peux okoki komona papa okoki komona 40 ans avant ndenge papa bango misato bakozala odu mesure na bango et puis ndenge nini mutu akoki kokota parce que mutu akoki kokota prisonnier akoki kokota na cellule te avec une machine à coudre akoki kokota na kati ya prison te avec une machine à coudre avec maître tailleur et puis na bilama prisonnier c'est impossible mais otongi yango ndenge nini na machine nini na ojupe ba mesure na bango ndenge nini nous sommes en 1942 ti en 82 ndenge na bango taille na ndenge kaka bango bazala exact yango wana elakisi que ozali nzambe omniscient omnipotent et omniprésent donc nzambe solo penza nzambe solo de babiloko wana et yango nde ezalaki kolakisa bonzambe na yo na ebite papa vous avez un commentaire? D'accord papa. Des premiers commentaires na biso tokoki kosala na esika wana s'agissant ya babubu s'agissant ya porte s'agissant ya divinité na yo papa ezali incontestable na kombo tata mwana tata molio mosanto. Merci tata na biso tolandi mpe toyoki espesi biso makasi mpo esalama déjà que mutu soki azali grave alingi akufa balatisaka ye me balatisaka ye te mpo na nini balatisaka ye bilamba oyo tokufaka nango yango mpe tokendaka nango soki balatisi yo te okokende mpe ka ndenge wana mabe yango tolatisaka oyo tolobi mpe toyoki yango wana balobaka ke tobebisa te pasi ya batata na biso yango elakisi ke tosimba mosala tobebisa te bongo bie bongo te papa Jacques Men ntango boti porte bosidisi ba mutu akoti kuna so makambo nini babimaka nango kuna papa nakumba tata mwana molimo santo nde nazoba otimoko ya lelo oyo bamiracle esalamaka ndenge oyebisaki ngai mpona kokotisa fongola mpona fongola soki bavisiteur balingi bavisite mage apartir wana nakoma na bitumba na mboka boma ene moko ekotaki soki okoti na porte okoti na kati ya selili wana libulu oyo tikaka ntango bandoko kosambela beto elongwaka libulu wana etikalaka nde mama na likambo nde otikaka wana soki okoti kuna na prison okoti na kati ya libulu wana osambeli nyonso oza nango mposa papa okozwa yango papa moko autaka na France atikaka bana mibale
babanda koloba te bababa kombonde kim puis ça na ba document puis na salaka moi cahier comme livre d'or soko koti obimi omoni makambo signé. Alors papa natanga uti na France aye na boma ko bisami tuka ayoki basango ya prison ndé comme la tika numéro na directeur de prison babengenga na kei na fongolier ayebisanga na histoire ebisie longola montre longola boye kota tanga kote na ebisie libulu oyo awa nde koko kimbango abanda ko sambelaka kota wana sambela ozana koposa omona yango papa tanga sisi ko sambela pas même 30 minutes moi sinaye abengi a partir France ke bana bakomi koloba. Mais papa 1942 na 2006 2007 2008 miracle ezali ko salama na kotanga kombo ya politicien wana te aye na prison pa visiter ba prisonnier tanga komi parce place ngezali escalier prison na C tanga komi na likolo ya prison makolo kangami na ba soda na banani me yeka mna kangama makolo alongwa ba azokende te atume na comprendre makolo zo bouger te net ba na kangami directeur prison bisie esiko telami na C prison ya papa Kimbangu tanga lubi ambo makolo longwe akei nde ba benga ngai yaka mbango wa okota mokonzi mwazalia wa nde la kina ko kotisa ye papa ba politicien belé ba koma ko déranger nga ko kena okota kuna ko sambela papa na biso moko boye n'était papa son atanga comme on a eu. Merci. Azalaki politicien. Tant wasaka mambe ba na niveau frontière ba kangi. Ba yele na prison boma ba bombie kuna. Azo senga ki nazolo tando te fale na kota na ndako wana menna na bomba ka fongola. Atuni directeur de prison habité fongola bomba maka na bakimbangisi. Ne abenga ngai na kei na tunenine abina za na posta na kota kuna na sambela na bisie longola oy me aboya ko longola biloko nae tanga koti na bisie kota na libulu wana na za na système soki na fongoli ngana bima libanda na yoga mutazo ganga bazo tomela lokola saki soki na libulu babambie na beton babame na beton suka na tanga gangi ngana koti nazwi mai nkama no esa totama na mai na pompeye molima nesili ne na bisi osaki mabe na bisaki olongola biloko nonga kanse tesaka ndako na bezanda kute makambo etikala awa parce boma na nkamba ekendaka eloko moko boyi papa ebi nini aboma na mboka oyo papa timola lelo yo ba miracle esalamaka na place wana malgré na bitumba ne papa na koma raga kukende kuna ndengo yebi bitumanga na buni na boma bambota lingomba bagino ko buka porte ne kotaki ba mona loka koteri bake buka porte ba changer fongola mususu oyo pesaka na bomba etikala comme échantillon. Voilà papa en bref. Pardon papa. Merci. Na ila lobela likambo ya ba prison. Et si bino bozali que le sala bimpa na bino tango bakanga ki bino leki na nzela na bandundu tango bozo ke de babimi na Kasai pour ba sali transit pour ba signer bikanda ba chaki ba na prison du cinquantenaire prison ya bandundu. Alors tango na zabotina kinga kuna prison e bongisa maki tout ça bazui effigie ya papa Simon Kimbangu ba décida na mur tata longi na biso moko bakangaki ba tiaki kuna prison poste azaki chef du village. Alors ba kosela ki te ntaba ebunga ki ye ne mutayibi parce que na bao ba montaki kupo ba remplacer ye donc ba ye ba bwaki na prison ngape na zo yebate. Alors azali ko kende ko sambela mikolo no so na photo les na mur siko soka ke ko sambela wana bato a prison no so ba lali ko seka abi metala yo ye moko kutuki mwanga kufa asekwate yo soko do sabu na prise na mirwana na photo na eloko ni yokozo ya ba likamote na ntongo soko ba bimisi bango aki asambeli soko balinga ba zongi sabango na ba cellule asambeli azongi timu ko moko ayo kozwa occasion
na moi papier ciment a commis mukanda ba yeko tikela ngai nazui maître avocat conseil juridique to saki naye to ke kuna to tali likamo ne sili 2 jours après ba bimi c'est na prison donc prison mo bimi ningani abi simo ki mbango sali likamo wa muto abimi ya solo ake abimi atiki biso na prison muto azako do sambela na photo a simo ki mbango donc kamwisa ki bato donc papa va sika bido boza na prison moi nguya etikala kuna moi te nguya etikala kuna solo nguya etikala kuna zo sala makambo papa alors kuna lokolo zo sala kuna biso pe lokolo tozali pe ko tozo umela pe bo pese biso moi mu pepe on a pe biso pe to kasi ozali pasteur te pepe on ezate papa bolaka ki biso ngote le miracle accompagnera votre ministère. Donc tant que tous autres dans le ministère tout ça là quand on moronaka donc dans le papa au fou là comme appelle presque tembe si la porte tembe l'équipement to fou. Merci beaucoup papa, merci. Et Sili papa. Merci batata na biso boken revendre pona nini tobimisi nyonso sikoyo tokoyoka na papa Mbenza kambo nyonso tozokolobela elekaki na 5 mois tokoki konéglige ata likambo moko te pona kolakisa ke bakoko bamonaki pasi bapapa bamonaki pasi biso tokoki kobebisa te po bango balobaki ete après pasi nini eyaka esengo biso tozokolanda likambo na bango balobaki ke tokosepela bien tokosepela te papa Mbenza na bengaka ye témoin ya 5 mois makambo elekaki na nkambo toyebi te na likambo oyo towuti koloba ya bilamba ya prison ya boma. Merci papa ndengo opeseli biso nzela kolanda pe kozongisa susu makanisi na maye oyo malekaka na 5 mois awa na nkamba na tina